ya mawa na ndenge akotika atiki biso mpona likambo ya oyo akosala musala Claude akufi na place ya musala bato baye babeti ye masasi basoda bakimi babotoli ye mbongo pomoni ndenge ya sécurité ekomi na mboka makambo oyo na Congo na Kisasa ezalaka te ekomi ndenge nini mais tokosenga kaka na Nzambe abatela famille na ye akei biso totikali tosala makasi mpo makambo wana esila. Claude Nenga Zana, bateau va faire masasi, tu es vivant. Tu portes la plainte de Malébélé, tu m'en as cité. Bispa, tu as banquité. Banquina, bon, marambo. Bispa, tu as paisible citoyen, tu as se déplier le pôle à tout. On va se déplier à l'ailleurs à l'activité d'avant. Bibi, Léla na bateau, Léla, frère Akoufeli, grand frère Naé. Yango Tobi les quand même tous les landes parce que ça fait trop mal. Et on perd des bateaux baza trop cher na biso et puis na bachara ba mort ya bonda expliquer vraiment ils a passé trop pas si pour na mboka pas si pour na kozanga mutu ndeko azaki cher pour na famille. Yango moni to bagi to tikana mo ba occupation muke to yana to les lana frère na biso Micho. Bonjour à vous fidèles internautes de www.clebois.com. Merci et puis merci aussi à mon boss de la nation faiseur de star ainsi qu'à Herman Emport et au garçon Slim. Nous sommes les fidèles internautes de www.clebois.com. Toi on a matanga, il y a grand frère, il y a Micho Bozo, comme on a une combo il y a papa Claude Vangu, Akoufi, Autotika Bisso, toi un enterrement net, toi lana Micho Bozo, artiste comédien au sein du groupe il y a Phénomène Sobé, voilà. Toi awa papa Claude, beta qui est Massasi et pas connu et puis à sa activité il y a combi c'est échange à Bundarabongo beti Massasi botoli mbongo alors kobeta Massasi et rendre un peu paralysé et puis voilà malade ayo kotika biso na mukolo alelo le on jour enterrement na ye biso clebois.com to zalana banka quand quand tout va bien karaté tombe bana mawa Herman Emport yonga tabita enzomba vraiment toi qui peut pas citer les lana michoza na ya bisot ba fidèle internaute ya monde entier bolandara biso to pour les lana et to kota na kati to no ba image to le la pena michoto to za pena pasina alors ya ngonde msa to sela bino lelo c'est un dimanche l'autre travail raté mais tant to qui keza matanga mawa to sali yango pona miso pona respect na bino pe merci à vous tout le monde.
ça défaut. Claude pour nanga tina tout le monde est devenu là liwana et ça sera pas sina mawa. Parce que on a zana on a motema et mususu mutu moko tata na mawa. On a yebi mingi on a salina e. On a la rego benga e beau frère. On a minute oyo. Moi so ngana zana ena na adamu yo. Claude na sali na opération mi na rego e bisa e Claude. Na golia ombo. Ya no bia beau frère. Katuka. Beau frère, comme ça, la commentaire, on a dit que ça n'a pas ça. Mais on a dit que ça a une motivation, l'action n'est pas comme tout ça. Claude et Lélo n'a pas dit que ça va changer, a dit qu'il a communauté dans le terrain. Claude a dit qu'il a la cigarette, a dit qu'il a fait confier dans le tout au Yalibanda. Par contre, Claude a dit qu'il a une équipe auto-chargée, une équipe unifiée. Azala na kati ya relation extérieure pour la biso banina na ye parce que ayebe ko solo na kutumiso le lot ne Claude ala liona pour la biso ba campus de perdre membre moko azaki influent pe membre akokai ko porter encore un plus na ba jour ekoya pour na équilibre Claude nenga zana bato ba fetake masasi to yebi bangoti to porta ba plainte ba lebele tout le monde a suscité. Bissoir, tous les banquiers. Banquier, bon, marambo. Bissoir, tous les paisibles citoyens, tous les débrouiller le col à tout. On va se débrouiller à l'activité d'avant. Mais ceux qui vont tout, à Kanissa, avec nous, bissoir, tous l'équipe en moto, l'équipe en moto. Maintenant, tout le courage pour tout élément, tous se débrouiller pour la famille de la mission. Mais comme il a dit Claude, toujours regretté. Tout le monde qui a motivé. Tokana qui a répété pour Adam Moninga le Soto Rego pendant l'état mingi. Tout ça c'est partager vie. Bon t'as 20 ans après 20 ans surtout t'es mis à 20 ans à Ozalajini à hôtel Manataini 20 ans. Bon t'as pas dit naïe. Mais les lois n'est pas la loi là. Le sang on a vu sur la campus des Anaki. Nous avons trouvé un religieux de juste. À ça la justice qu'on a eu. On va se rendre compte qu'on a dit le va s'arracher invité. Tout comme peut cause à l'envie, mais il y a un mot aussi là. Même si on perd. Mais tout le monde a robot mais c'est ça dans sa mokilo. Pour que ça soit reconnu, n'ayez pas accueilli, vous serez peut-être reconnu. Malgré que reconnu là, je suis en train d'ensemble, après on l'a dit là pour naïe. Pour les gens là ils sont montés, mais va tout ne va nous la qui. Bah on peut pas vendre à Bazoka. Bon le qu'elle a vu sur la campus de ma communauté. Tous les gens na du 1er au 30 pour Nakoluka. Pour Bible et lobby, nous tenons sur relier na mutoki na ye. Mutoki na biso ya biso pe toluka ba. Mais bon on a que to l'équipe animati. Courage na biso so pour yo tiongo ko ça appelle sika na yo. Mende ba tomabe, oza le mosika na biso. Mais Nzambe na biso yo ajishaka. Akojije bango pe na lobby. Azuki sina pasi na motema. Comme la paille.
bandeko eza pasi mingi na motema mais nakoyebisa bino eloko moko ntango oteli moki oteli yaya moko boye otie motema lokola tozwaki ya Claude ye toza desi pasi koyikona ntango nde andimi kozwa molimo na ye lelo tokondane mutu te tobengi mutu ndoki te oyo asalaki makambo oyo leseli juste ye wana na lola mokati sembo nakataka makambo ya bato ye ndakata likambo oyo ye ndakataka makambo ya bato oyo ebaki abetaki masasi oyo akotaki na bamonda molili oyo akotaki patron okota melo omona koyebisa bino lisungi ya moto ya mokili ndenge evandi te lisungi ya lisuni ezaka oyo aza na lola oyo tobelaka butu mpe moko alobaki botalela kaka yesu yango totaka elingi na biso na yesu wana yango nalobi na minito eza mpasi na moto ya bandeko na ngai. Bonjour. Tomoni on a matanga papa Claude Vango. Voilà pourquoi tu es au micro. Ben Claude Vango zalaki moto yo tozalaki na ye. Oyebi kenga nazali mwana ya pigeon. Donc na groupe na ngai ekiri miveza na kati ya groupe na ngai. Claude Vango tang ba beti masasi mbala moko ba benyi ngai. Na lobi na bango ba memaye na hôpital ya cinquantenaire. Ba memi na hôpital ya cinquantenaire wana cinquantenaire formaki mwa sika. Mais soins zalaki te. Tolongoli ye wana toko taye na mama yemu. Bon, toko taye na mama yemu, santé komaki mwa malamu, mais toyebite ndenge nini et s'est dégradé. Mais eloko na loba pona Claude ndenge ba lobi wa témoignage. Un garçon très bien, un garçon qui était dans l'équipe de Vision Fayoulou, un garçon à soutenir les biso na campagne na makambo nyonso ndenge bomoni ke ekiri mive na bani na bango bandakala. Donc ba garçon moko na basi bazaki na kati bon ya mawa na ndenge akotika atiki biso pona likambo ya oyo akosala musala Claude akufi na place ya musala bato baye babeti masasi basoda bakimi babotoli mbongo pomoni ndenge ya sécurité ekomi na mboka makambo na Congo na Kisasa zalaka te ekomi ndenge nini mais tokosenga kaka na Nzambe abatela famille na ye akei biso totikali tosala makasi po makambo wana esila po bakambisi batikali bazali donc makambo wana esila na Congo esila na Kisasa. Merci honorable, merci à vous honorable. C'est moi qui vous remercie. Le bandolo babomoni pe tomoni pe présence à Ons Luzolo to approcher. Bonjour Ons. Bonjour maman. Na matanga ka ya miso lela na ye. Voilà, bibebi lela na bato ba lela frère Akufeli grand frère nae. Yango tobito le quand même tous les landes parce que ça fait trop mal. Et on perd des bateaux baza trop cher na biso et puis na bachara ba mort ya bonda expliquer vraiment. Ils a passé à trop, pas si pour Namboka, pas si pour na kozanga mutu ndeko quoi za qui cher pour na famille. Yango moni to bagi to tikana mo ba occupation muke to yana to les lana frère na biso micho. À part présence non, tout le monde présence à Christian, tout le monde présence mais tout le monde boit minité vraiment, boit minité. Bon, on dit toujours on reconnaît les vrais amis dans le malheur, tu vois. Oh ils attendent pas si Banana ye na keba matanga ebelinga na préféré na landa batu na temps ba matanga kena landa batu na temps bisengo. Vous comprenez donc na préféré rabongo. Ah wa eza ba koma présence te. Maintenant voyez au monani ndegono et réconforter salier belo eza plus important yango. Merci. Ouais mais c'est moi qui l'internaute nde to utiko zulano ba image ne bo moni bino moko ba image matanga ya papa na biso na lobiso na kombo ya papa Claude Vango aza grand frère et Micho Bozo. Bo moni ba présence ya honorable Martin Fayoulou, bo moni présence ya président na ye phénomène et Sobe et puis il y a groupe List Boy Mobimba et puis ba artiste comédien Mususu ba ye ko compati on a Micho na kombo ya Ons Luzolo, Christian Bonu surtout bo moni en image. Alors, on ne peut que vous dire merci. Merci vous qui nous avez capté dans www.cleboa.com. On vous dit merci sincèrement en tout cas. Merci à tout le monde, hein, dans le monde entier. On vous dit merci beaucoup. Merci beaucoup.